Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Bandeko nanga, tozo yeba lisusu te, tozo comprendre lisusu te. Ta la dimension o mams na biso si la bisalu amemi ma Karine Pala. Karine Pala muteme sukie. Alobi ata nazaki na posa bakoko. Est-ce que bakoko ngo nazaki na posa ke yondo pesanga? Nazaki na posa bakoko, oui bien sûr. Mais est-ce que ozomi tala aspect physique na yo? Ozomi tala aspect physique na yo po na yonde oya ko pesanga bakoko? Est-ce que yona da Costa nde boza bonge koki ko simba? Da Costa simbi na Michou. Ezaka kake Michou ndima babala na communauté de bien séparés. Après yenda ko pesa nga koko to mwasi mususu. Mengata onazo se confier pa na yo. Eh si la. Ezaki te parce que yonde mutoko na mwana nga. En tout cas na sepe na ngote mwana na liboso wana okosela ba pape belezemi. Ale o lisusu ningo ya okosela mwana nga bima na ndaku na nga. Siko un épisode à lobby. Est-ce que maman Karine Pala ako yebisa da Costa kendenga zabongo sila azu ba sprem na ye asali nini? Ya si la zuba sprema da Costa mi kotisia mi bak ami kotisia nga komi na zemi da Costa koloba yango wana nga jo mususu na banda kolala si la zotala ngai obsession. Quelle obsession? Quelle liboma? En tout cas bravo na Vincent Toulouse. Film moko kitoko tozo senga kana babakuku to sala kande to mesana ko sala l'épisode nyonso ekoka 100k. En tout cas to bondeli bino l'épisode nyonso ekoka 100k. To partager film na biso lobi tozo zwa 6e épisode na biso makambo eze ebele tangu Michou akoyoka ke si la bisalu mwana mosala boy azui zemi ya da Costa kozala ndenge nini? Est-ce que Karine Pala obete la da Costa? Est-ce que si la rolongola ne zemi wana tende Karine Pala boy toi ko continuer na zemi wana? En tout cas to ebite to sengi bino boza la brancher. En tout cas film na biso punition divine le kai kitoko makasi. Mais to ça l'effort d'épisode union ce ko ka 100k et ko ça la biso bien. Je vous aime, merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Bo sotaka ba pib na biso te, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka ko lele la bino te. Bo tindela nga mbongo, bo pesa nga boy, bo songisa nga boy. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Bo sotelenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko kitoko
bemission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko kitoko. Bemission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko kitoko. Bemission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.